Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos machines, fidèles internautes de Diaspo RDC. C'est bel et bien l'émission Masolo Akati avec celui qu'on appelle Steve Kambanga et Chikas, le coach Hervé Renard, toujours à la chemise blanche. Et Zara qui serait coaching et Zara pour jusqu'à la bisoka ba sollicitation belé après Zambie, après Côte d'Ivoire, ba France, yango lisusu. Mais mingi musala ndeto lobare belé eleka malobane belé ndeto lobare mi bundela. Poso mi bunelité mto bunelo azate. Masolo Akati yango. Pour un nouveau numéro, nous avons vraiment l'honneur, fidèle internaute, de vous présenter un nouvel artiste, un nouvel invité. Lui, c'est aussi un leader naturel. Donc, il est né leader. Il n'a pas forcé pour qu'il soit aujourd'hui leader. Mais c'était une passion et c'était un engagement. Et encore, je vous dis, c'était par rapport aussi à son savoir-faire, ce qui lui pousse aujourd'hui à être leader. Lui, il s'appelle Joly Moubiala, à qui je dis bonjour. Bonjour, Néron Steve. Joly Moubiala, leader naturel. Boni Kinshasa. Kinshasa, ça va, très bien. Mais avant notre côté, on a rappelé que Joly Moubiala, ça fait des années Joly Moubiala vivait en Europe. Tant que Kinshasa, est-ce que vous avez kokalisu ba moyo? Bon, ils ont mbokolanga. Qui nous ont mbokolanga, bon, na koliawa. Nous avons une activité dans nous bon, peut-être l'air dans l'Europe, on a perdu l'habitude, mais l'air n'a awa. Après un mois, tout est saison. Donc, merci Joly Moubiala. Surtout, il y a mieux lelo, ce qui tokiti awati, espace, et sigali à répétition ezali, et zapotoye ba masolo et Victoria. Est-ce que Victoria ils a toujours, ils ont vivre, to Joly Moubiala yé na mamba orchestre mususu. Victoria Ezali. Tigita. Vous avez la cible pour la question. Victoria Ngosima, Aluta continue. Donc, Victoria Ezali. Victoria Ezali, Joly Moubiala. Mais que vraiment, Rosa, tant surprise pour la Joly Moubiala fait partie de cofondateur de Victoria Eleison. Et ça, les gens ont continué à Victoria. Ils ont un souci, ils ont continué à Sima. Il y a liwa fait Jean Moubiala MNE ya to ezaka kapo membre mo ya mouvement aligné kapé s'encaparer na groupe. Non, Joly Moubiala le leader naturel qui wini boussole ceux qui ngana zongi na Victoria les centre parce que ngana lingité orchestre on a combo on a kenene ba combo monsieur sekenda. Ils ala ba vient na biso ba yampania ba kenda orchestre ça voilà. Les années ba vie Makadi Luambo akenda neti soki ndenge nini donc zomona mais Victoria iko kufate tant que biso tozali donc to sala tout que Victoria sera toujours on a moins ngana kumbela makambo parce que makambo ovia za ko kumbela donc il y a le premier professeur au ala gisinga ndenga go pomper donc le ko na makambo pe na moni ngai naza na ko pe kumbela makambo tindi na ko kumbela ngo est-ce que ça te pour un héritage à famille? Non bon côté famille pe ils ont la famille nanga donc bango tout ba poni que non ngai na sala le leader na kumbela orchestre Victoria les Santa côté famille baza d'accord nanga côté pe musical donc ngamo na moni que naza cofondateur vraiment na kumbela makambo maintenant et ça la yo nini tango batu banzima ki yo ke o continuer na Victoria les Santa maintenant ça nini na we kan saika ka bon exemple mouvement nanga bon ngai nazawana pona sepelisa ba Victoria nyonso bo baza par-ci par là na monde mobimba ba linga Victoria
pour baser la dessus. Donc pour Nanga, il s'en a bien. À mon avis, sa continuité orchestre Avier, orchestre Nabiso. Donc voilà. Est-ce qu'entourage Nyon Soya Vie, Kester Emene, Zaki d'accord na yo? Donc pour Nanga lobby, ba baza bango tout baza d'accord Nanga. Mais ba oyo baza d'accord Nanga te, c'est que balinga qui fait Nanga te. Pourquoi? Na comprendre que mi bunela vraiment mi bunela parce que mi bunelité muta bunelo azate nenga tolo baradno joli mobiala. Steve. Ouais. Quand on a to kenzo 6 ans, au collègue vite fait. Vraiment. Donc yo ozo vivre. Vous en avez mis na yo. Ce que vous a souhaité. Ba mis na yo ba mon frère na yo mon cousin, il faut pas se perdre na ye. Mais si vous se perdre frère na yo, est-ce que ba nga yo? Yo répond à la question on a eu en tant que journal. Bon. Ba mi tuneza yo. Ba na neza nga. Mais si vous ça la net nga na poser. Heureusement, moi déjà mes petits réponses. Fidèle internaute, vraiment c'est le leader naturel avec l'archiduc de la presse. Mingi mingi. Les arabes net ozo continuer mais je lis bien là. Les lois ozo loba. Ce qui bat bazo loba na into sa moi lecture mon mukie yonanga. Tu reproché OK Jazz après Papa Luambo Makia dit orchestre est presque inexistant. Tu reproché Empire Bakuba presque inexistant. Tout puissant, il y a Madilou système presque inexistant. C'est peut-être ce que tu as la lecture. Est-ce que ça peut être pour bazanga pe ba frère na bango propre ba musicien, le kola batikaka entreprise na batumisune yango to koma na basoro yo lingi au protéger Victoria. C'est par là des réponses yango bato baluka bayeba yango wana. Donc c'est-à-dire sauta l'empire Bakuba. Il y a le vieux nani dilu mona. Hein? Kombe ye kombe o diloué. Même voix. Na yampania. Azali aza vivant. Mais akumbe la te. Hein? Madilou système. Banzembe belé toyo kaka. Ya OK Jazz. Le vieux Simaro a sala yango. Mais atika ki yango sala bana OK. Parce que OK Jazz ezala ki ya Luambo Makiadi. Marque déposée. Alors Victoria et les Santa, ils allaient marque déposée. Donc ils allaient à Bisso les 12 apôtres. Donc on a parmi les 12 apôtres. Donc j'ai le droit à Kumbela Makam. Bon côté. Voilà. Leader naturel, nazo rappelé pe tant na kala so bato ba yebi bato ma ba la na musique le wanga ba yebi tant Emene ya Mobiala. Grand frère propre que son âme repose en paix. Tant qu'on va présenter les musiciens, Touti Coupe du Monde, à présenter le numéro 1, et puis tout le monde a présence à Joli Moubia Lazaki Wana. Donc c'est parmi. Ouais, tant qu'on numéro 6 ou 7, quelque chose comme ça, et à présenter. C'est parce que je suis journaliste de formation, donc on s'informera chaque fois. Même dans Marambo Zala, avant Bissoto Zala. Donc, au Koé Bissabiso, c'est parce que. Emene à savoir, croyez en toi parce que tu as un art naturel. Tu déjà pour outil kolobango tantôt awake abanda ko l'action de ko pomper. Yebi sanga na union na ko banda no ko yeba musique wana. Lokola ya banda ko gangela ote tanga wana mono sala yelo mona e. Ya za vienanga donc musique za bon tout à l'heure yoyé moni ne na zo conduire awa. Na ko fâcher petit nanga moko. Mais ça na kangele pena motima pena oh non il y a faux petit té on est dans un cadre que non petit po aye babulo zomona to so na vie donc to discuta so peut sanga peut-être moi boye na zu bien té ako fâcher mais fin de fin funa zwango donc ça vient nga to travailler ne trop zomona donc ya bandi ko laksanga le na zamona muketi to komba mikolo boye zomona alors nga côté monsieur sexanga so na yoki batazolo oh non joli soki ndenge nini té ngai funa seka zomona. Parce que les gens ont monté le loi le king que c'est remené le leader maximum Kolekanga Azate. Donc on a bien Koleka Batutu. Donc vous comprenez? Na bien Koleka Batu tout. Nenga sekaka nenga fashaka nenga talaka batu tout ngana yebi na leki Batutu na webaye. On a purifié nanga. Donc tu travailles trop. Donc surtout on a un Victorien nyonso bazala na société ba mona ma bete ba mona ninte orchestre kenanenga bien so mona surtout ba fier o bazali ba master na ye ce que moi colère ezalaki ba zong samitema na bango et pas yango ezali ba soutenir nga pour orchestre ya master na bango et continuer mais na ba colère
na ba colère na ba biloko tout nyonso ba phase tout ba sala salawana ezaka net orchestre ngo edaye yo za journaliste natikaki inane mobimbawa banda via kufaki natikaki inane nazaki nanga na poto nazotala orchestre ezaki ya kolala mais mikolo yo déjà no pesa mbote na ba orchestre nyonso babeta ba kombo ya ba musique ya baimba banzembo ba Victor Eley Santa donc exerta ezala na pesa bango nazo remercier bango zomona malgré tout via dayaki bango bazalaki toujours baimba banzembo wana na yokuta bango baimba donc nazo remercier bango exerta yango wana mais ndenga moko na ye Victor Eley Santa ezo continuer bato wana batika ba bruit tout ba soutenir nga tokende l'avant que tozongela. Mais on a cadeau empoisonné pour batouana yom totikali na entreprise yom totikali na Victoria Eley Santa parce que ti bazoyemba banzembo wana est-ce que basengi permission? Non, Victor Eley Santa est orchestre monnaie na ratia Congo. C'est-à-dire au kende bomoni groupe mo bezo bete zo interpréter nango na soken inter au moins banzembo ya rochoro yemba maka. Lina osiliki nanga isepama banzemba rochoro yemba maka ngana okenda te côté tunyon sur mon bateau banzemba odi onzemba vient na ngai oya Victor Boté ko beta non kutu ngana osepela banzemba obiso to sala vraiment ngam na sengi bo betele maboko. C'est ça la sagesse parce que une chanson qui est déjà sortie elle est facilement interprétée même si au télémélé on appelle un jeune orchestre mo ba beta ce que na ni na lingwala ils ont orchestre mo beta banzemba Victoria ce que na Masina ils ont orchestre mo beta banzemba Victoria ce que pe na Kitambo ils ont orchestre mo beta banzemba Victoria bango tout non pesa bango certa voilà. Merci. Est-ce que tu vas beta banzemba Victoria bazo beta ngo lokola ba artiste mo bazo interpréter simplement to balingi pe ba komisa yango Victoria mais non photocopie comme originalité de photocopie et comme originalité beaucoup salon ba photocopie belé mais comme nango originalité loko tika barbe nengo lingi loko tika kiboge nengo lingi mais comme evala te vraiment. Mais beaucoup mina ba sosie belé pour yo soko za bongo na emene parce que boza je rappelle vous qui ne connaissez pas Jolie Moubiala est le petit frère direct de King Kester Emenea Eva Lama la Koza. Donc s'il est Jolie Moubiala, c'est parce que aussi Emenea s'appelait Jean Moubiala Emenea. Donc ce sont les frères biologiquement. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens belé, là tu vraiment queer, azola qui est mené wana. Ezanini. Ye azalaki le King azalaki Zastar. Tout le monde a dit Lelo Michael Jackson a kufa. Tout le monde a battu ba lata même Michael Jackson hein. Ils ont tous là tika ko latima nani boy. Pourquoi Michael Jackson non. Donc King que c'est mené hein. Donc batebele bazo imité, bazo na look na yenga la lata bani donc c'est normal. Il y a qui vedette, il y a vedette. Et puis na King peut-être bazaki pe belete. Yango bat bazo ba wala na look na yedo atiki makambe belé. Atiki langila, atiki ba style boy banindo quand même. Avec leader à leader. Donc on a déjà Kotiwana, Jolie Moubiala, merci. Parce que Lelo, je rappelle, nous avons enregistré cette émission le 1er octobre. C'est une journée internationale de la musique. Le col a cadre de la journée internationale de la musique. Nous avons reçu quelqu'un qui s'y connaît aussi dans le métier. Nous n'avons pas la crainte de lui poser une question concernant la journée internationale de la musique. Lecture dans Lelo na musique. Et cause à la musique congolaise précisément, yo artiste congolais. Bobima bobeta libanda bosala fierté ya mboka oyo lelo ko la différence entre musique ya génération et l'équipe ya génération oyo. Bon musique na biso ngana ngolo ba musique na biso progresser ba comme oyo kango tina ba niveau international naza fier na musique na biso surtout na monde na Afrique ceux qui Afrique me fungwami ils mingi na musique pour balandi biso. Lelo to comme ba pays mususu il faut pas bêter net ba congolais ba congolais RDC faut to bêter net bango ba pays na bango comme yebana donc musique na biso est progressant mais ce qui na reproche moi ezali on sait peut-être tous ba texte na biso comme ndenge vrai
comme après tout ça ba buzo ba mingi te na kati parce que musique na biso ba tata pe bazolanda ba mama bazolanda ngo bana bazolanda quand même fait à la propre zomona ils à la moins propre ba danse ba nini donc comme na ndenge moko ya bien parce que ba viona ba sala succès na les rwana baza wemba bien mais buzo bezaki mingi te donc on s'en railo on s'en rango et puis babi polémique peso kota bino trop polémique wana batika yango vraiment eza na tina te hein batika polémique eza na tina te ba musicien bazali ke yo zate po abeso ba annualé donc leki ti abane otonga ba ninga ba musicien yi azabo batika ba biloko wana eza na ngona tina te ndule eza bulo biso ba en Europe to monike to mona ke non Johnny Hallyday abengi petit monga dimi ba yembi na ye do polémique ezate hein Céline Dion aza soki wapi mais azo na Canada na États-Unis aroyati na Paris nani mutu yo nazo komela ye nani asali ba disque ba asali ba texte na ya benge yemba sans polémique ba fingani teni nteme oya biso donc polémique ezo batika biloko wana surtout ba viena biso batika pe makamwa net boy fuba songi bifuba ba regrouper biso tout ça va bien c'est ça. Joly Moubial a bien dit, pour ce qui concerne la musique congolaise, comprenez que c'est un leader, c'est quelqu'un qui connaît la musique congolaise en profondeur. Joly Moubial, lelo tolingito pe mamuketo zo vraiment nenge ozo pe sa cours na répétition na Victor Eleison, mais quelque chose ici sous babi tango yé au rassemblé. Au bengi ba musicien mususu ba kenda ba tika Victoria. Yebisa biso message wana ozo lingo pe Cézanini. Maintenant la nuit de division T. La division T. Donc c'est-à-dire l'air ngana ye na benga batutu baya. So tanya na si moment na ba musuna ba yete ba en retard ba Denis Lutula ye. Zoé bien. Zoé. Voilà. Denis Lutula ye wana. So tali boye. Omona côté Azali, so tali boye omona Poupon Azali. So que un peu plus loin. Omona que c'est tellement. Oh, yo me la mandeni. Que c'est le wana beta donc moi na suka que c'est king que c'est mené moi na suka de l'autre côté ba danseuse Bazali donc ngana zo rassembler tout le monde Bazali ao donc tu comprends que Oya Victoria té c'est rien dans ndoki vraiment maboko non pour les rassembler et ça lit bien parce que ba mingi ba wele la rati bor nanga bor avie nanga mais Mouta Zobenga Batou, et bien. Vraiment soufflons un peu fidèle internaute. Tolanda Joly Moubial en pleine répétition. Et bon, tozo nganaye poto lobela siko ba production mambebeleza koya parce que toko titre déjà na deuxième phase ya émission oyo osko toko lobela. To lobeli Victoria le passé. Tozo lobela siko Victoria na oyo baza ko prévenir na oyo za lokola ba production et puis ba sollicitation. Fidèle internaute, suivez-moi ça et puis on se retrouve tout juste après. Abandonner, ce n'est plus la peine, Bandoukou. Lingina yenga souave. Il régit qu'on a de l'amour. Francica, Lola Molo Fita. Mataki Pelicho, la nate, assis à Salishwa. Francisca, Lola Molo Fita. Francis, façonnez-moi na yo. Francisca, Lola Molo Fita. Oui, de retour sur ce plateau, fidèle internaute, je sais que cet élément, cet extrait de la répétition a fait énormément plaisir à celui qu'on appelle Padou Kibangi, nouveau riche dans Cape Town, Babi dans Afrique du Sud, riche à la mort Padou Kibangi 20 kilos.
naza sûr. Et puis Ben Ngombo au Japon, bilama talaka yo Ben Ngombo bilama ne belé il faut ezalaka yo. Joli Mobiala yeyo balobi makambo eza yango yo tozongi vraiment na Joli Mobiala na répétition tomoni vraiment Joli Mobiala aussi la te donc baninga so sala na poto Joli Mobiala kaka neti mutu mo boza na na premier album mais ba tout ba souhaiter ngana si la mena aussi la te donc na aussi la te parce que ezana bato ba soutenir nga neti Piringa Blaise Kalati fondation azana fondation na ye pe na yogi lobi tout à l'heure que mutamakasi na Afrique du Sud mais azaka ye mokote Blaise Kalati azali Blaise Kalati ouais voilà azana kati yenda zo soutenir nga na fondation na ye donc biso boya makambo to melama na biso na mutwana ala mutamakasi donc grâce na ye que orchestre Victor Eley Santa yaza politicien te grâce na ye que Victoria et ça la makamona on ndenge donc pas ça et certainement donc Blaise Kalati hein balobi singa pe na oyeba yo parce que ngala Saint Thomas nga tembe donc tembe vraiment ndenga faute parce que par contre il y a ça motote boyete la force tranquille ouais zomona azana ba plan na ye fondation ezana même na Luanda même awa azana même na avion na ye ba guest house donc makambebele guest house ezali tout donc makambebele alors donc pas za coûte certes susu Blaise mon conseiller pas aux ali et certes yango wana Blaise Kalati numéro yango wana c'est numéro nanga soki yo na monira li solo j'ai normal parce que biso talarara tondi mais déjà la force tranquille nous fait donc ezanango fidèle internaute tozo continuer à Joli Mobiala to limito tout na yo sikoyo ozana conférence de presse mozo bongisa et puis production les 9 awa pour na Romeo Golf okoyo yomo kopese la yango na bato bazolanda partout dans le monde bato misusu bazo futa ba billet bazo quitter ba Paris parce que je rappelle que émission est suivie partout dans le monde bato nyonso bazolanda na Paris na Bruxelles talara biso internet bato tout bazolanda yo moi message pour na Romeo Golf donc nazo benga ba congolais nyonso ezala ya Brazza ezala yawa ezala ba gabonais ezala ba angolais ezala ba tout donc surtout en Afrique ba mista tout balingaki Victor Eley Santa donc les années de retour sur scène il y a orchestre Victor Eley Santa to beta na Romeo Golf le 9 octobre oyo to beta kuna donc to 5 massa tout ba victorien ba victorienne donc baya ba komona donc le quoi on va continuité donc banda eva la tikaki na ndenge nazo continuer ba komona musala oyo na nazo sala donc invité bango tout baya donc noyama bango à cœur donc ba vous a décidé vraiment billet ça combien mon billet ba ko annoncer on a balanda na ba publicité zo pesa ba mona ba prix nango ngaza artiste ouais c'est ça manager azali tebi musala wana direction marketing donc l'honorable Zakari Baba Swe le mola et pas azali bobetele maboko donc na oya sali pour que mouvement comme atteindre ba niveau wana donc le mola est posa vraiment aux ana motema to bossa na rayote mon vieux nga pe na pesi mote parce que via na ibsanga petit faut lobela ka parce que nga na yebi et voilà la yimutu na ngai voilà yebisanga ba mambo ebele c'est un vieux nazo se souvenir tant que tozo préparer ba obsèque il y a l'effet émené ya bana toujours ko exhorter nga petit bino faut beta c'était parce que tala grand artiste akei oh lelo apporta santé na musique congolaise aya na mambo ebele Joli Mobiala to ebité soki après concert wana sikoyo nini tozozela non programme ezali que kalaming te fito ki nekatanga kutu nazo na sengi na gouv na biso Moïse Katumbi donc Moïse Katumbi na sengi susu na Dede Mopassa Salomon Skadela donc bazala wana poto ya kolongola pili na katanga nazo ba menace ba bakatange donc nazo la force était donc gouv vraiment et pas aux asso message oyo donc bakatange bazolela kala kende kuna parce que le king Kesser mené azalaki pe katange atangi asali betude na ye kuna donc azalaki mingi na sentiment kuna ke koto alors na sing na gouv exerta yango na bana katanga vraiment donc il y a Gaïtan penza donc
Dédé Mopassa, Salomo, Skadela, donc, Kobo Sanate, Biso Toza Batuzo aussi ma victoire et Santa, mais Toza na force mingite, force Utaka et pas na Binokuna. Donc Toza là, Banda to solo la gati Sikoyo, suite Toza la namte, mais Toza na confiance que Toko Makaka. Donc, certes, merci, Roi Salomon Skadela, Nabi Rosa Pemeni. Mokonzi Moïse Katumbi, quoi qu'il a démissionné, pour information, Azaliso gouverneur a Outaki déjà qu'au déposé lettre à démission, mais il est là, il est toujours le président Mazembe, il est toujours ce qu'il est, un grand homme politique. Et puis, Bana Mazembe, Bazo Benga Benanga, donc vraiment, n'habité ce beaucoup comme ça message dans la présidence, donc Bolé Laté, Boye Saga président Salatou, Bisoto Yawana, toujours soutenir Binope. Mais Bino peut soutenir Biso que tu as bête après on la pile wana pot Biso en forte c'est force na Biso zande Bino donc loga na bango wana président Mazembe yemoko le gouv na bité sous non gouverneur déjà Natikali Moïse Katumbi le président Katumbi azawana asala tout amema mouvement et comment na Katanga et longola pili pour na bana nyosa Katanga. Ouais, joli Mobiala to komi vraiment na souka mais to ebité so kolobela par rapport ya This Is Me album wana to komi na ngo niveau nini? Ah mais This Is Me wana sina lobela. Sina lobela trop conférence ezala ki ayo zala ité. Ouais, nazaki nazwa invitation té. Bon. C'est quoi question ezani pour na This Is Me? Album This Is Me to zele ezobima. Ezobima. Jusque là na tozui producteur ya bien té. Ceux qui producteur ya malama monani akutani na bana na ba famille nanga ba ko traiter pour ba misa disque wana. Pour l'instant, disque est calme, basé sur un producteur. C'est bon, fidèles internautes, comprenez que les bonnes choses ne durent jamais. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission Masolo Yakati avec notre slogan Mibundela. Poso Mibundelité, Mtabundelo. Azate, nous avons réussi Joli Moubiala, mais avant de nous séparer avec vous, nous allons lui laisser la parole. Joli Moubiala, Tebite, moi Lilobaya Souka. Parce que tous les botawe zali ton sous message important ya ko faire passer zalaki to poser oté moi message wana okope sabiso et puis moi salutation to chiter déjà l'émission. Ouais nga nazo remercier na opesa batu ya mokili batu ya monde mbote surtout et certes na ngezo ke na Ange Tunani azana Londres Chikos Ngochima lui le monde Prince Senzedi André Zui Alain Lancoul Wabason Kimvuka Pacho Mamba, l'empereur, et Paza, et certains José Moubiala, moi c'est Nanga Isbibel, surtout qui tient assez, Dédé Mopassa, Campo Bianco à Londres, et pas Ali, mais certains on soutenir le mouvement. Ngochima Chikos Nasina Tanga qui est. Donc, Nenga Zawana Ngochima Natangae, parce que Yé Azali Moutali Bosso Oyo, Batouale Barate. Tokenda voyage na Braza balinga ko kanga king kesere menea ya se présenter à na place na ye même boko bare bo bare nenga do ba tia penza ba braka e penza na marka boye que ça traversa zonga kin ye penza donc abeta na ko ba 1 mois ya boloko na Braza pour na king kesere menea donc mutuana bo betele maboko donc wana maboko wana certa na Ngochima mokonza mabele na pesi moi nanga Jordan Bakiemen mbote pas certa batutu na Paris na pesi ba mbote voilà to komi vraiment na suka Joli Moubiala to habiter un mot pour une émission et puis site na biso diaspora RDC bato nyonso balinga diaspora RDC message ni kopesa bango en tout cas bo sala boulot a bien bo continuer bo kota ba polémique mingité leur bo sa émission na bino il faut qu'on soit plein d'informations na source bolinga ate bo kota na mande mo mayuya po kin na biso to luka et comme bien mais na makambo bien surtout kota la polémique banini et ça la bien té donc un message na ngona site na bino ezo kende bien bo continuer na ndenga bien na remercier bino ndembo yo kozanga na siège nanga donc na remercier bino que beaucoup ça ba nouvelle news ba sangono na pesi beaucoup ça na ndenga vrai. C'est bon, merci Joli Moubiala. Fidèles internautes, nous sommes arrivés vachement à la fin de cette émission Masolo Yakati qui y était présentée par celui qu'on appelle Steve Kambang, le coach Hervé Renard.
Le plaisir était pour moi de vous présenter. Je salue comme ça Pyrrhus Bunga, le numéro 1 des Diaspora RDC. Je salue comme ça tout le monde qui m'a suivi, ma maman chérie, maman Oni, Talarara, Ifozala. Et vraiment, je tiens à me séparer avec vous. Je sais pas, un dernier mot, Namoni, vraiment, on dirait, au Bossani Moutoumoko, justement. Bossani Moutoute, donc, Mfouma du monde. Oyo, Asali ke Ayaki Awa, malheureusement, Ayaki vite fait, mais Aza, Oyo, pendant Moko Azosima Victoria, elle est Santa. Et pas en Mfouma Italie, et certes, on a Mfouma du monde. Donc, on a bossé na été, on a bossé petit langage j'en suis mis à la tête. Ange Tounani Aza déjà. Donc, on a bossé na petit langage Zidane té. Et on a bossé na Marilyn et Mené à té. Parce qu'Aza, moi, on a ban nyonso ya King Kesser et Mené ya. Yende Mutazali penza kolandela makambo que papa chaque fois ko benga biso ko pesa biso voilà. Donc Marilyn épouse Ali. Donc certes yangona pesa bande kono tumbote lobaka papa le kaza aza toujours ko travailler et certes yangona. Merci fidèle internaute, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission Masolo Yakati. Abel Matouma, le réalisateur qui a attendu pour moi, merci pour ton savoir-faire, merci vraiment, merci. Bye bye. Vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.